Na habité place ni na jouer la vie. Tikolé là. Critique ngai. Ah. Manique. Oza pena mama. Maman abota bimisa mwana na sama kola ebi pasi abana. Na habité. Ken piana. Quoi à côté ngaka ba kombo ya batumi balé wana ken piana na maniki aussi longtemps bat baza pe belé. To yebité bité ya kanda bebisi combien de voyages wana parce que c'est triste ndeko mobala zo lela ya kosakana Inos banzembo na bango ya na succès te. Ana succès te. Ya bokanza ya na succès. Inos bien na succès te. Yo kanza ya na succès. Nda été public ndé otala. Ya na succès. Koza na succès à polémique, na succès à musique et betara na bar, c'est des choses différentes. Inos bien na succès te. Ben oui. Ouais, bani bani ko mona na sikwa bimisi album. Nzembo ni yo kangi me na nzembo mo album na ye. Tout le monde a rebi de mon libu. Alobi na Congo. Inos bi aza na succès te. Comprendre que Robino azaboye, Inos bi azaboye. C'est clair. Même hier moko Robino ninga vané na kitwana ya ndeko na biso Nolitabu ayebi ke Inosa leki. Oh. Oh non mais soyez bien qu'il innocent les qui à côté rôle. Ah on a TVT. Je n'ai fait le go là donc ngai na lingaka voix na mingi na trop fan ya voix na e et ba dimanche na ngeza toujours kocha na CT. Dimanche na ngeza toujours azali kolo. Je n'anga ko lembosa ba forte. Ba ko sa ote aujourd'hui déjà très mouré bien aujourd'hui déjà voix mouré bien. Toujours yo na fait rigolo là problème mouré raté mais juste entourage de bande au sala que non problème ko sala ka mukolo ya olemba sa ba fort ngape na olemba te ko critiquer. Voilà, merci beaucoup fidèles internautes, abonnés en tout cas. Le plaisir et l'honneur est pour moi et pour nous de savoir que vous êtes tellement très nombreux en train de nous suivre en ce moment et puis vous continuez de vous abonner massivement. Cela nous fait énormément du bien. Hein. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Vraiment, c'est toujours votre Isaac Le Chico à la présentation. Comme d'habitude, j'ai dit comme ça. Un grand merci à celui qu'on appelle Refred Ngounda, mais c'est les Noirs. Un grand merci à toi, pourquoi pas aussi dire un grand merci comme ça à toutes les personnes qui ne cessent de nous soutenir. Hein. Je vois Christian Moukoko depuis les États-Unis d'Amérique et pourquoi pas aussi Christian Ndangi Gatouze, grand garçon depuis quelque part. Stevie Somo, leader il y a quelque part. Et puis un grand merci aussi comme ça à toi, Jean-Jacques Odimba Moutouale. FBS, salon FBS, jusqu'à Nabonda, Louana, Avenue Kassavou, juste à côté à Bichulix, na bloc, aux Amobimba, salon FBS, un grand merci à vous. Et voilà, comme toujours, l'actualité nous oblige. Hein. Nous sommes là aujourd'hui avec l'un de nôtres, lui c'est les nôtres en tout cas, Nazarane Sengoyozanae, na plateau parce que à l'Obarakaka, vérité, comme son nom l'indique, Zini Kumbi Papa, Véri, c'est avec lui que nous allons devoir nous entretenir tout au long de cette émission. Beau supporter déjà, parce que Yazaraka Moutaba Vérité, Zini Kumbi, bonjour. Bonjour Isaac, bonjour à l'internaute tout le monde et merci beaucoup à tout la chaîne Oyo. Donc merci beaucoup à Refred Ngounda mon ami, donc Monsieur les Noirs. Et merci beaucoup à Deonzinga et merci beaucoup à tout au bazo talabiso à travers le monde. Mama Silo, mère à 7K quoi, Mama Silo, toujours soin, toujours propre. Gladys Ngoya Aigle Jaune et Nissi Silo, voilà bah serre quoi, on a et merci beaucoup à Maman Eugénie Kassai, Trésor Kandol, l'homme des grands projets, l'homme des grands événements. Et merci beaucoup à Ya Love Kandol, il y a un abisso. Il y a Kitoko Makasi et Tobo Saninani, le véritable code ya Willy Moucheni. Et merci beaucoup. Lelo ya Willy Moucheni na batutu voilà. Il faut le dire lelo ya Willy Moucheni ayambi batuni enso donc. Tomonyo romo sangisa. Biso to fongola na biso lo bokwa. Omoni sey biso za na ya Willy obi bat balate mais lelo ya Willy akomisu na batu ebele. Ba biso bakolo ya Willy to asu na espace te bon. Vieux à la bongo donc. Tango lo bake bino bakolo ya Willy boasu espace tu fais allusion à qui na batunini o déjà Willy a commencé ngala parce que biso c'est belé ma petite sœur tout le monde a déjà ma petite sœur tout le monde a déjà ma petite sœur ma master ma vieux ma sœur baza tellement ébélé et puis c'est biso to boire Willy Moucheni dans notre télévision ba te belé bazala té merci vraiment parce que alors là que ça que aïe aïe mon roboé hein pour après très belé ba comment au kimat et ayambara chomboye mon donc voilà. Moi aussi je dis un grand merci comme ça à Moukoko, à les Soso grands joueurs, toujours Kandeto qui est beau sanité hein. Voilà. Si son beau sanité à moi ma tata quoi. Véro Mamba. Merveille. Véro
Mamba. Voilà, Zini comme Poto Bananabiso de Janayo. Ça fait un temps, c'est comme si tu ne te fais plus voir ma mission, ma banine. Et ça pour un non, Nazali, Nazali, on internet. Déjà, bateau sur baquet, par exemple, na chaîne où nazo sala, na chaîne on sala Glody Messa, Gémidor Télévision. Et tous en a Glody Messa, côté on a sauvé na Gémidor Télévision, au monde a des émissions. Donc, ça veut dire qu'il y a un métro dans notre internet. Si tu mettons dans zone senti déjà que tu comprends parce que Moussala quand on va mailler les pour la rater. Rosa nos 10 ans nanda comme ça on va comprendre les gars que on mutamaele. Donc voilà. Voilà, et pour tout côté déjà na vivre il y a émission na biso. Tout le monde m'a ramené les gars tellement ébélé. Tout le monde m'a ramené les gars qui de partout. Première question na biso eza de voir l'été à Kanda à Zongi na Kisasa et puis kozongane na kin azolelela na kombo ya Maniké. C'est comme si Maniké aza parmi bateau baluki ba refoulé. Tant yo ozwaki information sur tant ngutala yango. Et ça lui non ndengeni. Au moni déjà merci beaucoup d'abord la question. Déjà Congolais. Congolais yemoko, nous les Congolais. Voilà. Tous à moi qui aussi, tous à moi qui monte mamabe moko boy tous à en soi biso ba Congolais. Tous à moi jalousie moko boy o biso ba Congolais tous à nango. Moni ba vient na biso ba wara. Ba ndeko na biso ba waro ba yaka na bazando wana. Soki ndeko na bango uti libanda uti Sénégal aye, toi uti Mali, toi uti wapi, to benga mba warati. So aza na mwa mesa moko ya mukie ba ndeko ne bando yo PC biloko pour que aba no mata malembe. Vous comprenez? Au mona ba wara na kati ya libulu. Bazo so ba ndeko na mwa ba otia ba ona mapeka a pour ndeko na ye abima na libulu. Mais biso ba congolais a soki ndeko azo nga bima na libulu bino boso beni na makola zonga. Tu vois? Donc c'est triste. Ngana okota vraiment ming tina makambo ya Maniké na keni pia na nenga tanga e ba kombo. Nga eloko etira kinga na tali ndenge mwana mobala zolela parce que voyage na Congo yebi visa Turquie ko za nango $120 mais ba singla ba $2000. Voilà. Parce que ba moi problème ba compte bancaire. To yebite dité ya kanda BBC combien na voyage wana. Parce que c'est triste ndeko mobala zolela. Pourquoi à côté de Kombo ya batumi balé on a ken piana na Maniké aussi longtemps baza pe belé. Il faut savoir pourquoi tangi Kombo na bango parce que yé montant tanga Kombo yebi bazalaka na bango ti. Azalaka na ken bi azalaka na Maniké bon to yebité. Pourtant le biga ken piana Maniké ninga ba neko lela wana bon ngana tsa point d'interrogation. Et elle rola a lobelo ko mo masuki sango te to bani que Maniké na ken nde ba refoulé. Or Maniké na ken baza ba ambassadeur te, Maniké na ken basala na ba immigration te, Maniké na ken baza na DGM te. So il faut yebe loko ni soubassement ni neza na se. O esali ke ba refoulé ndeko na biso. Nga eloko na moni zaka ke nge sali nga pasi parce que na otala mbongo ya BBC déjà au longwe a okomi Belgique. Au sali le golo bois ka papier na yo parce que tu belé ba mo makambo on te la landela ko na mo succès assez le golo bois ka papier ça le roi sans papier voilà OK bazui bazongisi Uganda bazui bazongisi Niger au Sénégal si je me trompe pas à partir donc disons Toké Malembe voilà expliquez vraiment tout bas a commis na Belgique voilà assez le gola buaka mukanda na ye abima le gola sans papier abuaki mukanda za le roi sans papier voilà on comprend ba Belge bazui OK ba tiena on a prison donc c'est là toi qui est Malembe ba tiena on a prison na Belgique abuaki mukanda après ba kangi ba tiena on a prison avec 3 mois si je me trompe pas pour umeli ya banda kenda tangu ba bimisi ba zongisi na Congo Congo retrouvé que malgré l'été ya Kandé retrouvé que aza sans papier Congo zongi ses place à Mataki na Nigeria Nigeria zongi ses Uganda ndesko zongi na Congo esu yambiye monde batambusi donc on a ce que to benga ngeza moi une sorte d'humiliation taza sans papier papa so humiliation na statut na ya kozala artiste na makambo ya administration na makambo ya DGM eza na nini moko te eza na liaison moko te
Vous comprenez? Tout ce qui solo la politique il sango. Yo kasi sango nenga solo boso na politique na succès mikolo. Le roi azana mukandata o matana DGM. Non, on a la journaliste na yebani. Non, administration ça administration. Voilà. Tu vois? Nga elo senga passer ça ndenge ndeko na biso azolela donc abebisi ba mbongo, ba prison koti. Mais ce qui est ndeko ya tangi na munoko na baza na soubassement par exemple ya voyage na c'est triste. C'est malheureux. OK? Donc voilà. Et s'il faut être un peu clair dans Marambango pour que tout soutien na biso déjà tant yo lela na kombo ya maniké na ken piana. Est-ce que ils ont un problème musu soutien bazaki nango déjà avant? Bon, oyebi ke ngana loba marambo ngana yebi. Vi ke na yebi na no côté koto ya entre maniké na ken dans la ba réserve. So na yebaki pourquoi pas na lobango. Na lobango yebi ngana vérité. Voilà. Nga ko sarate na flatara pe mutute. Ngana lobara. Vous comprenez? Ngana lobara. Oyebi ke vi na so ranso na to beta na Afrique du Sud. Voilà. Voilà, il s'appelle comme ça, Zini Kumbi, papa Veri, tout sola, de jeunes nous sommes sur la rue ensemble, en Afrique du Sud, côté là, accueil Yohana, comment est-ce que va combattant, va solo lina ou ensemble, et tant que chroniqueur musical, et ça qui est bon, déjà ça va, c'est une bonne chose pour nos combattants d'Afrique du Sud, Kolobake. Pessi fait pas rançon déjà en Afrique du Sud la musique est bétara nango mais na Pretoria donc on a en Afrique du Sud musique est bétara et ça déjà une bonne chose pour nos artistes congolais pour la culture na biso mais là on a déploré que ça que ndeko ya ba combattant il fallait ba landa rançon ti na concert parce que quand la concert à Ibe de la Forêt mon appena qu'il y a pas de gens bat baza quitté il y a une vidéo là bat baza quitté non bat baza quitté plus de 7000 personnes té bat baza quitté na concert il faut nga lo ba vérité c'est nga na temps ya kokosa parce que oui raza grand ya mboka o pour lo ba vérité donc comment qui va nous lokuta bat baza quitté parce que moi j'avais des gens nazaki na bato baza na kati wana to benga na vidéo bat baza quitté to yebaki pourquoi parce que déjà on va soutenir oui rançon to pesi on pifo boye to font les musiques dans l'Afrique du Sud mais bat baza qui était dans concert à lui de la Forêt courage tout ça ni ba fait déjà ba sala ba exploit ba ni ata bat ba ita déjà oui rançon est-ce que les locaux va combattre en Afrique du Sud ba sala yi ils ont créé sous peut-être problème tenant de gonabiso bokechu premier t'es déjà sorotali les vieux bokechu vieux azo via lobana ye vie azolanda ba cause mongweza noble mais sikoyo ba cause ngo ebikakati ezaki koto elongwe koto komi koto boto ebité peut-être via na président mon oyebike soka koti ya ko deuxième makamona mais ebike ba combattre belé pe apoto si ba lemba na ba kopa pour AJP lisusu on comprend pour talaka veninga za se via ko kimambango ozomona parce que ba concert musu pesa ba concert ezé belé malgré ba ndeko na biso musu pe ba kei ba obeta ba showcase mais ba concert ezé belé na mona showcase a Robino mundi bu pe plein ils a c'est ganito sur la vérité. Continuez. Vous comprenez? Malgré le concert, Moussou Pesa dans le bêta. Vous comprenez? Malgré que fallait bêta pena Bexi, malgré que l'autre c'est la vidéo parce que tu belé la. Mais est-ce que peut-être si les lobes vidéo ils allaient bazo monter en on ici là peut-être maison de production na épée ba ligne na bango te vidéo en bima. Bon, je sais pas parce que fallait un professionnel, il faut le dire, on a besoin de yebi. Na ndenge pena ndenge ndoulé na ndenge ya batutu biso je dis qu'il fallait un professionnel. Bon, on dit déjà depuis Bercé Betamaki si lelo toujours soit vidéo té bon to éviter sur les arts professionnalisme o ya zalaka nango to ekomi kola la moké bon to éviter peut-être pende au lobby mais soit production voilà en t'écoutant par là au Betty les so anticiper déjà dans combat revue de Mondi ou ezaki pe parmi ba question au tenga te poser na émission na biso ya lelo Nikoka tout à l'heure à tout le monde en revue de Mondi à lobby na Congo Inosbi Azana succès Zini Kumbi en regardant Inosbi Robin Mundibu déjà vu qu'il y a la vérité dans la vérité il y a une vérité blessara mais il y a une pota déjà qu'on soit Robino qu'on soit Inosbi
Balbani en français, artiste, hein? Artistiquement. Voilà, Artistiquement, par là. Voilà. Merci beaucoup. Au comprendre que Robino Azaboye, Inos Biazaboye. C'est clair. On t'a bêta ba kulumba, bêta Na lobi boye, na lobi na boye. Robino a fait Sarabiso musique. Voilà. Inos Biba a fait Sarabiso musique. Déjà, si tu as une chaîne YouTube d'Abango, au moment où Inos Biaza trop licolo. Déjà, les autres bito beta masolo la chaîne YouTube. Moutali bosso azana ba abonné belé na ba chaîne YouTube c'est fallait pour pas préférer à Inos Bi. Wana foyer bayango. Déjà Inos Bi so tali carrière na ye. Banda outi na place à komi. Tali carrière à Robino na place à banda na place à komi, il y a pas match. Non mais il faut aussi féliciter Robino Mundibu. Est-ce que ngana boyi Robino? Na utu ebiso ke Robino a pesa rabiso musique ya bien. Eza na ngoka ga TV. Même yé moko Robino ninga vana na kit wana ya ndeko na biso Nolitabu ayebi ke Innocent leki. Oh non mais aso ayebe ke Innocent leki a rôle. A rôle bango na TVT parce que biso moko to yebi même ba fanatique batala rabiso, même ba fanatique ya Robino. Même ba fanatique o batala Innocent, même ba fanatique a Fali pour pas même ya faire rigola. Biso moko to yebi déjà place ni Robino aza, place ni Inos Bi azali. Wana mutago discuter na ngwaza to moni TV. Moni ngane na boye. Ezana ba ndeko yo. Ezana ba ndeko bazana succès ko lekanga. Bazana ba abonné na ba chaîne YouTube ko lekanga. Mais na télévision na binga na lekiye. Voilà. C'est que mutu na ngesa malamu te. Ah donc so le bibongo c'est que tu traites aussi Robino Mundibu na mutu ça bien te. Na lobinga. Non mais ça par rapport il y a kasi on a lobby ngana na ba abonné muke na chaîne en autorité info to suga nde on a so Nolita bwana ba abonné belé na bi ke chaîne na ngelegi ya Noli pour ngana ka zini lo wa TV faut na quelque part il faut na la vérité c'est que mutu no esa la te c'est que mutu no zo sama la Robino Mundibu mutu no pe esa la te ngo lobby ko leki Innocent na 6 ah le gars Innocent na 6 ndeni parce que lelo so ke mi na ba ngana yebi ngana ba vérité voilà obi ngana na nguna Innocent yebi pour ba lelo mon journaliste a commis à vaneli comme artiste pour un intérêt mon songolo par là parce que neti ngala comme ta vérité neti nga yebi ga mon njili lisusu teti lisusu donc toloba ne vérité voilà vous comprenez ça veut dire mon artiste et musicien faut pas aller l'air mususu na moi façon à relobela moi ma yele moi intelligence voilà il y a un moni na félicita artiste Tchekeda de Dar es Salaam agenda Tchekeda Zali voilà Tchekeda Zali auto sala maman na générique clip et bima bientôt là pour sentir Tchekeda lo barabi 12 biso debi 12 ezaki 12 a wenge sera ba vena biso ba BCBG ba wera ba nan mais 12 wa lelo comment il y a impolitesse voilà artiste moko leki ni eloko ya malonga na ninyo na marché ni nzembo ya malonga azosala promotion ete kako finga baninga kako sala boye artiste bongo ba ngana uta na wenge te on est là impoli mais tant on lobby awa na juka lo mo lobby wana impolitesse ni respect envers baninga s'il faut tirer les choses au clair entre Inos Bi na Robino Mundibu na respecter moninga entre mais Robino faut respecter Inos Bi et bela ba featuring moi na memel biso na mboko ta on a bengi moi na mais excusez nga pour na terme et belé il y a ba featuring artiste on a Inos Bi memel biso na mboka oyo a memel so ba diamond a memel so ba Nino mélange wana il faut te féliciter. Mais il peut Robino a beti pe ba kulumba ba misu na misu ba nzembo belé sali ba succès te féliciter. A beti ba nzembo sali ba succès mako se comparer na Inos Bi alors ba Inos Bi za na succès te wana eza jalousie. Mais quand il a dit ça aussi à Célo Scram na oki mutalobi te. Te so lobi par exemple Célo Scram za na succès te. Oui, c'est vrai c'est le na succès te pour le moment. Pour le moment, c'est le hasard à succès. Il faut le dire. Grand maître, ça a succès. On comprend. On a tout beau yangote. Mais, na nenge ya marambo c'est le yo asala na mboka oyo Robino no asalite. Sko ba makambo ngona pe otoloba ke intel asalaki mutu boyeno asalite za ba makambo. Respecter les gars qui ont vécu. JB Piana loba yango. Voilà. OK? Voilà. Yo ka iti boss nini? Na yo vendre la pena kombo Robino te na yende pona na éclaircir batou yo kanti boss nini auta mwana kati ya jeep na ye abandi ba générique a Robino zo ko na bana boss nini
toyo konka na kapela kimbuta na biso moi banini ba boss ba yoka ba nsembo ba Ibraton voilà ba boss ba yoka ba wata ozo comprendre ba boss ba yoka ba Tchekida on comprendre ba boss ba yoka moi moké bina filé moi moké Moutara banzembo esa succès na lobi no ngala lobaka vérité na da contre bangote na zo loba na yo vérité voilà OK voilà parce que lelo na minute oyo so pe na biso ke na minute oyo aigle mobutu e fanjo ana moya kolala obo yango là il faut dire la vérité alors net mikolo e fanjo et aigle mikolo aigle ana moya kolala to ebita bongisi la biso bombe nini voilà net na minute oyo so ko kenet na ba biso to kendaka partout tokendaka mwa kapela mwa nini oyo kapena Naomi Kembo ezozala accompagner na kulumba soko ye koto yo oyoki pe kulumba soko ye pe koto oyoki roulé ya Ibrator oye pe oyoki balanga o mati boye oyoki pe Tchekida o comprendre oye boyoki wata po mikolo neti neti ipoups oyoki ka mimi na ba boîte ba biloko abimisa ki wana et ça na ngope moi rage mais nenge pena bisko ya bakapela bakimbuta na biso ba lemba super ba tchétché ba nini o senti pena ke fanjo ala moi c'est voilà j'aime ton intelligence et puis ta sagesse de répondre aux questions en tout cas félicitations encore une fois à toi maintenant les Camerounini oyo chroniqueur, c'est-à-dire que jalousie entre les chroniqueurs, entre biso na biso ba puis milieu. S'il faut dire quelque chose par rapport à Wana Zini Kumbioko, parce que tout total la biso non so awa Prince Bakali a kolobara que maniqué des jeunes surtout comme on est en partout maniqué des jeunes na qui sinjura baza ba jalouse na c'est parce que ana poto. Déjà elo liboso na loba Isaac comme oza voilà yo moko déjà en soi faut yeba déjà oza voilà yo mo déjà faut yeba oza déjà soki yo mo zo yeba oza te ozo linga ba yeba yo osa ba bêtise ebele on mo ba ya ebele bazo tambola na banzela ya po ba yeba bango voilà bazo tambola boye po ba tambola na mutuka bazo tambola boye po ba kende ba place ba linga ba kende. Ce qui nous a biso Prince Bakali a traité qui s'y joue jalouse, a traité Maniké jalouse. C'est normal parce que Zarala Bango a yebelo ni ne komelié. Tout qui donc kuta kwatra Koffi Olomide son ambeli numéro 1 il y a musique congolaise numéro 1 il y a Afrique kwatra kora Koffi Olomide. Oui, combien de personnes vivent à Gena Otiga na poto au Bakima vie. Voilà. Et puis combien? Parce que le long on a des chroniqueurs rebelles, na ba chroniqueuses, ba vandeli combo ya Prince Bakali, ba vandeli poto ya Prince Bakali. Et puis combien de personnes ba kimi Koffi Olomide na poto? Voilà. Et ça Koffi nini? Et ça la Koffi et l'autre côté. Voilà. Ça veut dire quand jalousie au lobby. Déjà ba tout a trahi Koffi. Mais déjà pour être clair, bah belé wala ba trahir Koffi. A trahir Koffi na nini? Eza visa ya ministère à culture, visa ya Congo. Eza visa ya quartier latin de 1. Ce qui Prince Bakali a trahi, c'est que Prince Bakali a trahi le Congo. Voilà. A trahi Koffi nini parce que Koffi a cotisé les gars Prince Bakali passeport, ba PCA visa ya équipe wana au bakendaki na compte ya ministère ya culture et art. Ouais. Prince Bakali a tikali. Natala ki Koffi Olomide pa Ika de Yong alobi sorezaki pour na quartier latin ya mamamike mais elo resalingaka bien ça parce que eza visa ya et c'est comme si aussi et qui type crédibilité na voilà. On comprend et qui type crédibilité na na sens wana. Mais batbati ka olobake a trahi Koffi, a trahi le Congo. Mais bah tu peux le trahir Koffi parce que c'est grâce à Koffi Olomide ndeseli ki akoma pe kuna. Est-ce que Koffi a longwe Koffi? Bakali on a poto, bakali on a poto na minicho azwini. Neti na minicho bakali on azwini. Bakali on a poto na minicho azwini o nyo sekomika bakali eloko sali asali ni de voir maniquer que ça là-bas émission belé sur les noms des Prince Bakali, c'est-à-dire comme le go là moi ba on bête na ba flèche d'aller et de retour.
Té, au moni même hier maniqué sur la banque na kende, alnga zonga té. Vous comprenez? Même hier sur la kende qui alnga zonga té. Tu vois? Alnga zonga té parce que biso nos tu ebi condition nini ndeko na biso vivant na Kinshasa. Vous comprenez? Voilà. Yo kasi presque bakali nga Belgique wana zumba mo bomengo tshena mutumba la mo nini nini non batika mwana batu azoluka vina ye non mais yepe akome ko loba mabe abi mwana wana manike filletu wana manike les internet internet tu encourages ça non encourageons tes internet les internet et la télévision et ya ne robino oboya inos bit et ya TV mais côté ya Kisinjora ozo qui pango trotter c'est parce que Kisinjora peut abige a Rosane sur la quartier la tente et tout qui peut ba odé bini déjà Kisinjora aza sert nanga ya Christine ngenda tina ndaku nazalaka na koko nzora mamutu mais déjà Kisinjora OK Kisinjora déjà na niveau na yé sera loin na quartier latin hein ba ya kofeza lo la litanga mai ah Kisinjora ko longo za lo wali et alors litanga mai bagarre no Kisinjora bunda bagarre nini pas ya wata ndeza na moins importance parce que wata ndima ko meme potatika dadi mula atika Francis Dibaya bat basala musala makasi amema ipo na base oui bon yo bien monté oh mais est-ce que dadi mula oui musala sana la team oui Francis Dibaya na réseaux sociaux garçon wana nogo wana azali ngolo komeka te na ndenga réseaux sociaux muto ya kendaka wata we matikala ko potote vous comprenez mais ba memaki Kisinjora mais est-ce que Kofi Olomide a salengoté c'est parce que Kisinjora a commis attaché na JB déjà Soroza vrai s'il vous plaît déjà Soroza vrai ya Refred tigala vrai ya Refred déjà Soroza vrai ya Zini Kumbi tigala vrai ya Zini Kumbi za vrai ya Vero Mamba tigala vrai ya Vero Mamba OK voilà parce que Kisinjora le réseau bomé alinga lia partout Kogolia partout on a orchestre les alaba secret nango oza pas déjà JB mpiana na Kofi Olomide photo ba bazana ba guerre froide biso tout yebiango ba solo la raté est-ce qu'il y a on a raison au Kofi Olomide mais ils avaient raison yozo lobela JB lobela Kofi olobela JB lobela Kofi boso Kofi zo beta JB beta lobela nani mais Kisinjora peso to bito zonga moi kala zala pe ko lobela JB moi kala kasi azala porte parole ya JB mpiana ko tsa kutu banzemo tutuna JB ko ya ba biloko Kisinjora ya na on a TH mais est-ce que akokyo garder ba bonne relation na te Kofi Olomide il faut ka traiter bongo na lobi na yo omoni déjà JB ba beba na Kisinjora parce que JB mpiana na dei ya mama na Kisinjora te yebi masolo voilà ba beba na comment peut traiter JB mpiana fauvier boye et le Kofi Olomide awa ba anniversaire à maman mi pe à son âme Kisinjora pa yaki bazo sepe maman mi nga muda ko meka na Kofi na nga boye et sali ke wata lié yango moni bat ba komana ba commentaire fallait zo tinda batu poto parce que soko yi ko finga fali ko ba maba fali e ba soko za pembe na leader on OK poto parce que lelo ba il faut to lo ba yango biso lo ba vérité on comprend lelo soto moni bande ko na biso lo ba prince ba Kaline ba niati ba place wana eza parce que ba yaki pe na moi ba finga mo ya ko dénigrer fali poupa ko lo bena fali pe mabe ba nini vie fatalité pecho pa bundi na mimae so atali ke mama finga na nga mais est-ce que Babilo s'il faut faire des analyses et ça peut être pour maniquer des jeunes na Kofi Olomide simba radio jeté na ndenge ba sali réconciliation li susu na Kisinjora ya wana beka izo ba accélérer ba problème na quartier latin te ça kutu bongo te obi maniquer ba serment afinga ka vie na biso Willy Musheni ouais a traiter vie wa ko traiter voilà on comprend via zana poto ba kangaye pas major Karine on comprend pas capitaine Ngila pardon na ninyo ya bandal tozala wana on comprend tozala na basami kazali na banani tokenda na Kisinjora tipa Kofi Olomide po Kofi Olomide mutasengela ka pardon et pas vie Willy Musheni voilà to mema Kisinjora ti kuna Kisinjora pardon manike Kofi Olomide boya of pesa manike nini ba conseil j'étais là manika yebi ba pesa 50 € pa Kofi Olomide ba biso za mama oza na bana batela bana kofinga mutulwa Willy Musheni kaka Willy Musheni wana lelo alimbisi voilà azipe paquet ma
il faut comprendre que ça n'a pas été belé bazar en internet, mais tout n'a pas c'est béba. Oh, il y a solo. Moi je te dis, mais tout n'a pas c'est péta. On comprend? Voilà. Neti, tu aurais exemple là, manique na qui sinjora. Bah soigner combien de fois, bon si combien de fois, bondi combien de fois, bon si combien de fois. Voilà. On comprend? Voilà. Et les lots qui prince Babia, Maramunezo Simbate, allez-y comprendre. Pour comprendre que ça n'a pas tout sur internet, mais tout n'a pas vite. Vous comprenez? Tout ça là, bah vrai. Voilà. Il faut aider Bisso dans l'avenir. Voilà, et que des bisous dans l'avenir quand Ningezini ne peut pas venir à Toloba. Moi je dis comme ça un grand merci à Diesel l'agence, bien sûr, hein, Diesel la London l'agence, bien sûr. Et aussi un grand merci comme ça à Mario Mosolomo na poto. Mario Mosolomo na poto, un grand merci à toi. Et aussi un grand merci à Armando Chesco, Papa Naléa, Armando Chesco, Papa Naléa. Un grand merci à vous tous qui nous suivez. Et aussi un grand merci comme ça à Cadet Tsudi du 21e siècle. Zinikou Mbitogomo qui est nabiso na Soukanayo. S'il faut retenir quelque chose dans le passage nayo, je ne sais pas, abonner nabiso bandegonion sur au Borzoli Bakuyo Otalao, retenir ni na passage nayo. Bah tu vas retenir que YouTube, YouTube. Voilà. Et botiga repé sa oreille. Na bandeko ba yaka ko sabino na télévision, ezala ba musicien, ezala ba chroniqueur, ezala ba chroniqueuse. Nazo monelo mo ezo circuler mikolo e maramu ya vie na Mosaka na Ken et koti ba vie Zakari. Sikoyo sozi vie Zakari mutamaele. Ozi Mosaka mutamaele. Ozi Ken mutamaele, mais maramba o sala. Ozi Ken nani Ken piano mutamaele. Parce que maramba o sala. Ezala vient na biso honorable Zakari, ezala Mosaka, ezala Ken. So talisko mamba sala na internet. Subasman na ngweza vimbongo. Mais o ba obimisa na ba intellectuel ba otala bango. Ba mona ba onde mitu sala te. Neti mitu e komo beba. Voilà. Neti vient na biso Zakari ba baba spena kiti ba. Les mola. To fandi na banda kuboye. Da. Obi générique wana nini oti. Elinga facile. Ya ité ngala facilité. Ya nini faveur na komina botala sko vie a outi pena mikili boye vie atie pena cortège vie aye pena na stade de Martyrs plein. Voilà. Zakari ba ministre ba obanga mais vie kita pena akiti na sero YouTube. Voilà. Vie ba sakani na sankara na mabele nga na pia sankara faute te nga na mupesa nde vie faute. Voilà. Vie menabi ga ozonga ne kaka. Voilà. Mais ça moi passe. Parce que mes missions YouTube est coup faraté. Etikali libela. Toke sikoyo koto ya Mosaka nde ba oswana na Ken. Kota la Mosaka Koffi Olomide benga e savant. Ken ye moi mi pesa kombo Pito Pale. Mais ba baluka na mabele. Parce que yo ba na ke Mosaka mtamaeli. Et quand tu dis que Mosaka ba benga e savant, c'est comme si au Kiti Sko Ken Pianada jamais na Kiti Kenité. Oya ba komona bango. Ken Pito Pale ya komone de. Oh, Pito Pale na buzoba. Oh bonga na yebi ngana bi de ayege kozwa vie na biso Zakari. Savant na Pito Pale. Na test yo muto tie savant na Pito Pale. Okoza la savant mais yo mo pe na kati no ya na Pito Pale. On comprend? Okoza savant mo dano pe Pito Pale na kati. Parce que oyo osale da Pito Pale. Voilà. Kokino misabuka lupango. Lupango nanga kokino déjà muto ya mayele muto ezo sala ya moni ba biso ba oyo to na biso na rien. Voilà. Mais moi bouania wana moi sagesse wana et yo sala biso ke tozale mususu na ba na moi ba limite moko boye pour lelo na biso na génération ba yayo ba oya internet na biso belé ba baby. Voilà. Ba baby na nenga fo mais la jour à venir, l'avenir nous donnera raison quoi. L'avenir nous donnera raison un jour. Voilà, il s'appelle comme ça Zinikumbi. Zinikumbi, je ne sais pas si tu as des dédicaces à faire. Et aussi, il y a une chose, on nous apprend qu'hier, Binafilé na Ibrator babundaki. Binafilé na Ibrator babundaki. Voilà, na boîte de nuit. Déjà, nena ebeli Ibrator, mpiana. Nena ebeli Ibrator parce que en soi boye pena bina filenga pena na yebiete. Voilà. Koyeba mutu na yebiye etak artiste congolais abeta la musique na ye na mona na télévision mais koyeba ye
na yebité mais vibratoire au moins na yebi parce que dans zoratin au vendre na yé na zoratin au sola na yé na yebi mais ndenge na yebeli vibratoire na limité ba bureau na rondima mais ça peut na bango mi te ba bureau na rondima bo so eza na ngo jefuli abune na bureau ya bina filo yeba ndenge vibratoire bina bureau na l'aime sous jefuli abune na l'aime sous jefuli au jefuli la porte-parole directeur marketing à mouvement ya moi fort koto wana l'aime sous pas bagarane na mutu me ba tchega li vibratoire ki obunda tayo mo bina papa tabino mona garçon wana bo mona noko wana ka bongo biso zo a chance sauvant ni ma yé les wana au mécateur. Voilà. Voilà, félicitations à toi l'artiste. Tu vois la vérité. Na minute on ngam mais bon la vérité. Vérité, vérité, bah tout ba la bon la vérité. Ba no tout ba la mais ça contredit ngate. Refred le noir contredit ngate. Vérité on a botchango na commentaire. Na yemanzembo ya leteta o leka ba musicien tout congolais o ba mbila leteta. Si oui botchango na commentaire. Ya na kosi. Oh, si oui botchango. Oh, lugela nzembo nini o artiste ni mbila leteta nzembo au comparé na Voilà, il s'appelle comme ça Zini Kumbi, je sais pas tes dédicaces et plutôt comme Véro Mamba, je te salue, merci beaucoup pour tout Véro Mamba. Merci beaucoup. Véro Mamba, merci pour tout. Merci beaucoup Véro Mamba pour le conseil, merci. Et merci encore une fois na maman Eugénie Kassai, ma maman chérie. Et merci beaucoup na maman Anna Kumbi, merci beaucoup na Deo Nzinga et merci beaucoup na batu tout balinga Zini Kumbi et merci beaucoup na mon fils Owen. Et merci encore une fois les véritables Kodia Willy Moucheni. Les véritables Kodia Willy Moucheni. Et merci beaucoup na tout bolinga rabiso. Et merci beaucoup na yo. Et merci beaucoup na tout bolinga rabiso. Deo Kanda mon ami, je te salue Djogo. Deo Kanda, merci beaucoup na tout bolinga Zini Kumbi. Merci beaucoup. Voilà, moi je dis comme ça un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Hein. Un grand merci aussi comme ça à toi, Djogo Mukoko, Amal et Soso. Un grand merci aussi à Armando Chesco, Papa Naléa, pour pas dire aussi un grand merci comme ça à Diesel à London, agence Yassure. Diesel à London, c'est-à-dire tout boire en abami qui l'on a besoin de partout. Bon, on a besoin de Nambongo, bon contacter l'agence Diesel là. Mais aussi un grand merci à Mario Mosolo. Moi, il y a Poto, il y a Solo. Mario Mosolo, moi, il y a Poto, il y a Solo. Un grand merci à vous tous. Un grand merci à Christian Manza qui était derrière la caméra. Et aussi un grand merci comme ça à Jean-Jacques Odimba Moutouale. Et je dis comme ça, joyeux anniversaire d'avance déjà à toi, ma fille chérie Doudou Tungama. Un grand merci à vous. Abonnez-vous massivement. Retrouvez-moi prochain dans un nouveau numéro. Ciao.